Merci. Bandeko, bon mega kokota, tolobe la situation oyo ezoleka na kati ya Congo. Tolobe la problème ya soi-disant héros national, oyo tozo lobaka met fois héros fabriqué par Baluba. Cercueil ya Etienne Tshisekedi soi-disant héros national par Baluba. Fobo fongola ba cercueil wana. Bandeko na ngai, fobo fongola ba cercueil wana. Pamba te mingi ezali kobombama na sima ya cercueil. Donc makambu ebele ebombami na sima cercueil ya pembe oyo ya Etienne Tshisekedi. Faux peuple congolais bo fongola misu. Départ ya epui ya Etienne Tshisekedi na aéroport militaire direction Kinshasa. Bandeko air banilaki vol wana bamususu balobi bayaki kaka bapesaki bango rendez-vous kaka pona 40 personnes po bakende soki na jet privé. Mais Baluba bayaki plus de 250 wana nyonso eza ba mensonge. O ba manipulation ya ba belge, o ba manipulation ya bato occident, bandeko l'occident azana profit nini ya ebembe ya Etienne Tshisekedi, sanguinaire assassin oyo aboma peuple Congo na peuple congolais. Etienne Tshisekedi l'Occident azana posa na yete. Est-ce que ba belge bako empêcher vo wana ekende te? Compagnie oyo baluele ki soki jet privé wana. Me bazana posa ya mbongo. Bafongoli cercueil kuna. Avant d'embarquer Etienne Tshisekedi soi-disant héros fabriqué par des peuples Luba na kati vide. Bandeko na kati vide. Naza na collègue na ngai totangine na Portugal na Lisbonne aza militaire. Asalaka na inspection na Lisbonne na Bruxelles. Nazane en contact. Nazo benga ye a témoigner. Po ya des gens bayebi kaka c'est un portugais angolais, mais c'est un congolais mu Congo. Asala kakuna. Alobi bandeko ekendaki vide yango bomonaki ba anilaki vol wana. Ezaba belge te. Ba belge s'en fout. Humiliation nini oyo ba belge bako se milliers devant Etienne Tshisekedi. Ye muta sali Belgique. Obino bofanda na Belgique pona soi-disant Tshisekedi. Sanguinaire, criminel. Peuple congolais na ba peuple Congo. Bofongola cercueil wana oyo ya pembe. Pardon. Bofongola cercueil wana oyo ya pembe. Ebembe 2 ans. Plutôt kaka tokolo baba 3 ans. Etienne Tshisekedi héros national. Etienne Tshisekedi asala boui. Etienne Tshisekedi asala nini? Etienne Tshisekedi aboma nanu. Amasakra ba Congo. Aboma batu na bakwanga. Mais tozo kamwa ba criminel congolais. Baza ebele oyo basali ba massacre. Na mboka wana. Etienne Tshisekedi ekomi de cercueil moko ya chocolat, moko ya pembe. Ba Congolais bazo mona ngo kaka
est tout à fait normal. Mais pays oyo bandeko tozo kende na pays oyo wapi. Tozo kende na pays oyo wapi. Bofongo la cercueil wana. Etienne Tshisekedi. Na kati ya cercueil wana. Toyebite soka zakuna. Lukuta na lukuta ezoleka na kati ya mboka wana. Ba mensonge na mensonge. Ba mensonge mingi ezokoleka na kati ya Congo. O baluba bayaki 250, ba pesa ki bango kaka place ya 40 personnes. Ba mensonge. Cercueil eleki na inspection po ba fongola batala vide. Balobi mais impossible. Mais ndenge nini? Peuple wana azozela soi-disant opposant. Soi-disant o bazobenga héros fabriqué o tozo continue koloba par baluba. Ba fongola na kati eloko-te. Et cercueil bazo ko changer ba cercueil. Mais ezo lobela bino eloko-te. Eza ba mensonge. Bandeko eza ba mensonge. Ba Etienne Tshisekedi. Ce sont des sanguinaires. Oyo batu lelo baluba balingi kocha Etienne Tshisekedi na makasi kaka héros national. Est-ce que Etienne Tshisekedi bandeko nini asala? Asali na Congo soki des siècles ye. Est-ce que azalaki na mbongo te soi-disant opposant? Abandi kolia mbongo a Congo lelo te. Asali na kolon. Aye kosala na ba président Kasavubu. Aye kosala na Mobutu. Ba mbongo acha wapi? Nini atonga? Ata toilette ezate. Lelo bobengi héros national. Et tozo yebisa peuple luba. Bomeka kokunda ye na mabele ya ba Congo te. Bomeka kutu kocha nzoto ya Etienne Tshisekedi wana na mabele ya ba Congo te. Po un jour toko resume ye. Fo akundama na mabele ya ba ancêtre luba na kabeyaka mwanga na bakwanga. Tozo kamwa na président oyo mwana na ye. Mais toza babantu. Mandela ye wana. Leader charismatique ya peuple sud-africain. Est-ce que bakundaye wapi bandeko? Bakunde na capitale? Non. Bakundaye na village natal oyo ya ye. Po ba yebite nini eko ya lobby. Peuple sud-africain bazaya kosangana. Et peuple moko pe bazalaka pe bien te na ba peuple mususu. Ale peuple Zulu atala lobby non. Un jour to kwela ba problème te. Vomie to kunda. Likoni na biso na village natal na ye. Mais bino toujours ba bikolo oyo bolingi ko kunda ba likoni na bino na mabele ya ba Congo. Bandeko, mais toko kundula bango. Tangu nanu ekoki te. Mais ezokoka. Ezokoka. Po bakolo mabele wana tokomi ko beta na batonga. Tokomi ko chuba na batonga. Tokomi ko lamuka muke. Pardon. Mais baluba, mais bobenga ba notable luba bokende à côté. Bokunda Etienne Tshisekedi. Héros fabriqué par baluba na kabeyaka mwanga. Na capitale ya Congo centralité. Po makambo ezali koya. Ba problème ezana nzela. Bokomisi héros, mais asala nini? Asala nini? Bandeko, toyoka nanu à l'époque ya Mobutu. Azalaki colonel. Po Mobutu, ayebaki Tshisekedi na linzaka tina suki na ye. Voilà, toyoka yendambu. Du peuple, ngai rassembleur ya peuple luba, ngai protecteur ya peuple luba. Yo zali rassembleur, ozali protecteur. Okamata basi bazali na mabu, obwaka bango na bloc, bakomi bout. Bana mike, moye ya kopema ezali te. Yaka na fungula ezali te. Balataki elamba ya soda,
ngai nde ntango na bandi kobuka basoda banso bazalaki babuki kuki mpo ntango bato oyo babimi mwasi na libumu ke kobwaka ye na boloko asali yoni bana oyo ya mike mike na bamama na kati ya boloko ngai nde nabimisi bango histoire ya Zaire yango wana moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko oyo bato oyo ye alobi azali protecteur na bango ayebisi so na basoda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge toti bulldozer wana ezali kosala kolokola kobongisa nzela ezali kobongisa nzela te ebe bakundi bato ebele wana lokola lobaka na lopoto charnier akenda na lokotala bakati obe na kati na jipe bakumi eba esika oyo ngunduka wana eyali tala mikwana bato mikwana mitu mipanze banene tosala nani basali makambo oyo bakala songo bandeko Congo eza na ba problème sérieux. Congo eza na ba problème sérieux. Tozo koba. J'ordonne son arrestation immédiate. Baya kokangangai. Moto alobi bwenani, moto atiaki abomisi bato na charnier kuna na pakwanga. Voilà. Asali sécession, asali armée tribale. Et azali na liberté grâce à moi. Alobi kuna ndani, j'ordonne son abeteli maboko. Et que j'ai somo. Nama komaze kosala. Somo pe soni citoyen journaliste. Na makambo mazali koleka. Ngai oyo. Basoda nsima na ngai. Ezala shaba. Makambo eza minene na bamboka wana bandeko. Tozoko comprendre sikoyo. Biso. Faut tosala quelque chose. Bomoni ba Kisekedi. Na ba Musengo. Ce sont des assassins. Mais comme Congolais bandeko, to lingi kotanga journalité, to kende na ba bibliothèque, to découvrir ba opposant oyo. Ba oyo pe bazali kofinga ba Mobutu. Ce sont des assassins ba oyo bazakuna. To landa oyo. Rébellion, batondi wana na kati na noko na conférence. Et bato wana bazali kofinga ngai. Soko fingi ngai. Moto moko pe atuna bango. Osilisaki bato na Kisangani. Expliquez-vous. Obomisaki bato na Pakwanga. Colonel Mobutu à l'époque a kukuta bibembe akuti makambo abimisi bato na bolo basalaki onini. Expliquez-vous. Bangonde bakomi kwa balobaka na poto ba accusateur ngai na komi accusé. Est-ce que logique oyo ezali zairoise, logique oyo ezali logique oyo ya normal te que moto oyo abikisi Zaire bazali kofinga ye bato babumi bato bakomi accusateur yo mona yango epai wapi ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo Zaire. Conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso ba voilà bandeko makambu eza ebele kota soki toza balibanda bokende ba bibliothèque botanga histoire ya Congo wana eza pasi na somo toyoka Musengo. Bureau définitif Monseigneur Musengo archevêque de Kisangani mais liboso Monseigneur Musengo akoma président ya conférence nationale liboso Monseigneur Musengo akoma archevêque ya Kisangani. Yoyebi histoire ya Zaire, c'est un journaliste. Baye babomaki Monseigneur na Isangi. Isangi eza na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazali na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tuku ine. Ndako nzambe ya buta babomi bango bazali wana papa yaki na Zaire mpona béatification ya anuarité akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya anuarité azali wana na kati ya sale estce yokoki kondima te balokota baassassin
babipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo moni yango epai wapi un accusé lokola balobi na poto qui devient accusateur osalaka sécession olobi babeteli yo maboko okotisi bamercenaire banini olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre olingai kolonga bana ya Zaire kuna na nini oyo ezali nini mpo na ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babundaki na ngai bandeko boyoki makambu eza ebele biso makambu eza ebele donc Tshisekedi assassin criminel sanguinaire jamais tokoki kondima ye lelo bakurune ye héros national na pays wana tokondimaka yango te. Donc Tshisekedi wa Mulumba c'est un assassin, c'est un sanguinaire asala pe eloko te na mboka wana. Tomoni ba evre oyo ya Tshisekedi na mboka wana ezali te. Ezala kuna na bakwanga, ezala na kabeyaka mwanga, ata toilette atonga te, ata école kutu ezala te. Na Kinshasa aye kutu sambongo na poche. Po babanda buzoba na buzoba a partir ya kuna na leste. Abanda yango kuna. Ale ba ya sikoyo ko infiltre biso. Na Congo central à l'époque. To yamba bango bien baluba. To fanda na bango bien. Bazo uta na likolo bazo kita. To pesa bango pe bandaku. Omoni muluba ye azana place kolala te ocheye. Ale bakomi ko kangisa biso. Po biso to bando kangana te. Soko talibi okena Kinshasa. La plupart mapango ebele ya biso ba Congo to bandaki kozu. Donc ndeko no mu Congo kafoti kuboki la fois benga yo. Dans la place moko so wana yaka to bando zala ndengwana. Ale bango baye bakomi to yambi bango bien. Ale bakomi ko tia biso na ba justice. Ale bakomi ko kangisa biso. Ale biso to tali me o, mais bato to yambaki bango bien. Mais pourquoi susu bakomi ko kangisa biso? Bazaba danger. Voilà. Donc eza ndengwana. Donc eza pasi. Tshisekedi jamais to koki ko chaye. Héros national, impossible. Mwana na ye azoyeba te. Azoyeba te nini ezoleka. Azoyeba te. Tshisekedi lobi po enzoto ebima, ebimi vide cercueil. Bo partager yango bandeko. Bo panza yango pena. Cercueil ebimi vide. Batu balobi ono baluba. Ba pesa ki bango permission kaka ya 40 personnes. Mais vous pas, baye 250. Mais non. Baye wana. Bayaki wana ebele. Bino moko boyebi ba Congolais soki bayoki eloko ya gratuit toujours bayaka. Bayaki pe ebele ba oyo bayaki ko tenter ba chance na bango. Ba koki ko kende. Ba annule vol wana. Inspection ekoti. Pona cercueil. Ba fongo na kati ya cercueil. Eloko ezati. Ba annule vol wana. Inspection mususu. Botala des cercueils différents. Des cercueils différents. Pourquoi? Ba problème ezawana. Otoza emilié par ba. Est-ce que l'Occident, ata ba Belge, ata Angola, ata ba Sud-Africain, nini ya bango na nzoto Tshisekedi? Et surtout ba Belge baza ba puissant. Baza ba puissant. Est-ce que Tshisekedi yemuto alesaka bango awa? Est-ce que Tshisekedi nini asalaka na kati ya Belgique? Bien sûr, soi-disant que ba yibaka ba minéraux yango bazo tongela Belgique mais makamusu peza na lukuta. Bon, ce qui bazo yiba, c'est que biso batutoza bazo bape vide. Toza na ndeko na ngai oyo asalaka kuna oyo totangine na Lisbonne. Aza soda na aéroport wana. Bango ba yebi kaka soi-disant biso to maska ba kombo.
bayebi kaka tout à fait angolais mais c'est un congolais mu Congo. Donc aza mutu akimbemba na lingaki apesa biso kamwa eyano. Foueza donc aza déjà na boulot. Fallait abenga ngai pona yebisaki ye. Kende kona koleka live to meka ko expliquer peuple congolais na ba Congo nini ezoleka. Bandeko ba congolais bo fongola misu pona cercueil wana. Ebembe 2 ans Kisekedi donki basali ye échange bakezwa ebembe mususu oye lingaki bayana nzoto mutu mususu batali boye yete bozongisa allez annuler avion mais tout est possible. Jamais bango bako linga bakumba nzoto mutu mususu. 2 ans c'est trop. 2 ans 32 millions d'euros. 32 millions. Atingila kinga yango a partir en verse. Nazo tanga yango tout de suite. Yabide soki naza nango awa. Malheureusement ezate. Naza nango awa tena tike ngona ndako. Soki ba 32 millions d'euros. Tala peuple wana souffrance. Tala ba mama souffrance. Est-ce que Kisekedi? Oui, beaucoup pese ba honneur mais na niveau wana te. Eza mbongo l'État, eza mbongo oyo bokoki ko pesa peuple wana. Peuple zo souffrir. Botala ba chege, botala na ba hôpitaux, botala na ba nini? Na ba maternité. Botala donc na ba zando, botala donc il passe na ba école. Eza pasi 32 millions d'euros pour nzoto ya musenzi ya Kisekedi. Héros fabriqué. Mboka ezo souffrir. Est-ce que mbongo wana euti wapi? Antoine Félix Kilombo. Pas même pas un an à pouvoir. Azo dépenser mbongo boye. Bande komezo sala pasi. Azo dépenser mbongo boye. 32 millions. 32 millions. Naza sir lobby bomona ki photo moko ezo circuler. Bandeko ba partage ki yango. Moi nazo teka bandunda. Et sala ki biso souci a makasi. Et qui Kisekedi boko kundaye na ba 32 millions. Pourquoi? Ya nini? Nini asala? Asala elo kote. Boyoki Mobutu wa utoloba. Awa na chela ki bino ba Vosges. Abomisa batu na bakwanga na kabeyaka mwanga basessioniste ezalaki bango. Merci bandeko. Ezalaki bango lelo ye wana bozoko benga ye héros. Et en même temps bobo sanike baserkei wana na kati fobo fongola yango. Likambuto yeli de cercueil chocolat na ya pembe ba congolais bo fongola misu po makambu ezali koleka bandeko bo fongola misu yango toyeto leka live oyo de cercueil différents. Pembe, chocolat, ni nezo leka bandeko. Oba nile avion. Oba saliboy. Nzoke zaki nango ba mensonge. Donc bandeko na ngai eza pasi. Ndeko na ngai Isaac. Ale ba mwela. Eza pasi. To partager yango bandeko. Toko tia bango moto. Ba taliba toko tia bango moto. Po c'est trop bandeko. 32 millions. Ya nini? Pas même pas un an à pouvoir. Bambongo à l'état kozwa kaka. Pour Etienne Kisekedi soki nani yo Félix Antoine Kilombo. Oye na pouvoir sambongo na poche. Sambongo na poche. Okomi kozwa kaka bambongo ngo ezo uta wapi. Peuple na nzala. Peuple ezo souffrir. Ba hôpital. Na ba hôpital, na ba mama na ba maternité, na ba hôpital mususu kutu ba mususu ba kanga bango.
Ale yo lelo ozobimisa ba 32 millions pona nzoto ya nani? Pona Kisekedi nini asala? Héros fabriqué par Baluba. Asala eloko te. Na mboka wana. Sikoyo lelo bo komisie héros. Biso tozondima héros ki héros na ye te. Ki héros na ye tondimi yango te. Tozo kondima yango te. Donc ba Congolais bo fongola misu. Ba cercueil wana foko fongola yango. Foko fongola yango. Makambu ebomba mikuna. Soki azakuna. Soki azana kati ya cercueil wana. Seke. Donc ba ye kocha. Po lobby ava abima. Basali inspection wana. Yete mutazala ki na kati. Déjà c'est beaucoup. Ba chanja ki ye. Ale ba nile vol. Ale ba komi ko sala inspection ba ke kundola nzoto wana. Yango to monaki des cercueils différents. Ndeko nanga o asala kawana nazana ye alobaki ko intervenir. Mais nazo kamwa pourquoi zo intervenir te fois à la temps. Ye asala kana aéroport militaire pour sein militaire. Azamu Congo mais to se maska comme bangolais. Voilà. Asala kakuna. Aye bisaki bisoke ndeko eza teke o baluba baye de 150 non. Eza ba chanja ki nzoto wana. Bakendaki kozwa nzoto mususu. Après ba nile vol balobi men oyo yeke bazongisi. Bazongisi. Après bazui soki ye bazwa ki pena soki yete toyebite. Mais bon fongola misu. Kisekedi toyebite soki ye wana pena. Pour des cercueils différents bandeko. Eza passe. Voilà donc eza passe. Yango tozo mona ba Congolais bazaka kaya kolala. Bazaka kaya kolala. Mais chance que nzambe ya bakoko na biso pe alakisi bango bino moko bomoni ndenge ba matanga ngozo leka elala kote mususu bazolinga yete mutu azalaki soka bimi libanda soka zongi Kinshasa eningani. Allez, et donc totali pena donc rien. Batu ba yamba fayulu ba leki kutu. Na oyo ba yeko yamba soi-disant héros national fabriqué batu bazate. Ale ba Congolais bo fongola misu na des cercueils différents. Bo fongola misu na des cercueils différents wana. Voilà bandeko. Yango tozalaki nango poto ya ko lancer bien sûr lelo eza vendredi batu tout bazana ba boulot. Donc etala kaka. Biso eza férié. Eza ndengwana. Donc bandeko na ngai tozala vigilant. Vigilant. Na ba cercueil oyo mibale et circulaki na réseaux sociaux. Poto yebi chocolat pembe. Pourquoi kaka bozo ko sala ba différent wana? Il y a quelque chose ça ne va pas. Ingeta ba luta continua à victorie certa. Bandeko na ngai kitoko ensemble tozaka kamwa na mboka ingeta.